Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukolo Masolo. Mukolo Masolo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres. Comme a une histoire et chaque histoire a un parcours. Ah oui, Mukolo Masolo. Chaque homme a une histoire et chaque histoire a un parcours. Là, c'est Mukolo Masolo. Ye moko abetara masolo na ye. Ye moko solo la rapo boyeba ezalaki nini ebandaki ndenge nini ekomi boye ndenge nini. Là, c'est Mukolo Masolo ndeto loba. Mukolo Masolo ya lelo bandeko balandi ya FM Télévision eza esengo pona biso ya koyambela bino président ya Fondation Congo tozala na bolingo avant na yambaye na pesi bino nyoso mbote bino ba bozolanda biso et plus particulièrement na joli ka responsable ya salon oyo andimi kopesa biso cadre oyo pour que to tourner émission. Merci à elle et puis l'équipe technique également. Avant toute chose, voilà pourquoi nazokende koyambela bino président Jackson Mbala ya Congo tozala na bolingo un monde nous vivant voilà des slogans na bango président Mbote pesengo ya koyamba yo. Oui, merci beaucoup maman Fifi. Mbote na yope. Mukolo Masolo na emoko abetaka ya emoko. Pour nini monde nous vivant? Oui, maman, tout d'abord on a pesiona matonji mingi. Merci vraiment ndengo sacrifier vin tanayo ya koya. Un monde nous vivant tolobaka ngo na lekangisi ya balinga kebembete. Il faut que linga oyeza na bomoi. Alors soko moni lelo bato belé basalaka bakado belé na bibembe. Et bembe akufi yo sombeli seke ya $1000. Mais tango abandaki ko bela ozalaki wa. Azay même pas na temps. Vraiment abandako yokati. C'est pourquoi moni to lobby mingi et mon vivant. Vraiment. Voilà pourquoi yo pose kanisi bongo ya rolinga batu tango bazana bomoi. Oui. Avant to beta masolo ebele le quoi to lobeli non nous vivant idée ya bolingo wana ya kokanisa batu Jackson Mbala place nyonso nazo tambola na ngaliema papi pay mususu na kendaka babengaka Jackson Mbala Fondation Congo tozana na bolingo ba maman surtout balingaka kolanda yo idée wana ya kosunga bango utaki wapi? Oui, maman Fifi, idée ya kosunga ou bien kozala na bolingo. Tout d'abord, eloko ya liboso na kolobake eza idée oyo na botama nango pe eza motema nanga baboti nanga babotanga na bandako yokela mingi bana mikemao. OK. Po depuis bo mwana nanga na beta bana te ngaso na beti mwana boya banjole langa il faut pe na bandolele. Oh. Alors ah oui. Alors tant on a zokola ezo mata na ye kotala ke nyinyi na kosala sikopo na mboka na biso na lobimbo elo mingi ya kosala il faut koyebisa bandeko tozala na bolingo. Bolingo ezalika soki osale loko moko boye nde obengi yango bolingo non. Bolingo tout d'abord otali na moninga na miso ndenge nga na atala yo boye na lobi muto ya sepelisinga atoza na tashi atoza na kunki mais na sepeli na yo kaka bongo avant na peso elo. Après deuxième na yesu ko kozwa moi eloko nazana ngo to kaboli siko nde vraiment yaki vraiment bongo ezalaki na nga bongo.
Jackson, avant de ma solo onde, ça le bien mi Congo la biso Kinshasa tous dans la période électorale oyebi. Oui, na yebi a. Auto kala mingi te ba campagne zo bande apo. Ah yo so bandi, eza stratégie morobo. Na sepe na ose kango eza stratégie morobo ça là pour que lobby tout monde a banderole et mati bon voter Jackson Mbala candidat député, candidat ni candidat. Eza moi stratégie te au weli sarosa la campagne sans que Seigneur annoncé campagne. Maman Fifi na koki kolobake olobi eza mukolo masolo émission eza mukolo masolo. OK. Na boba ebisanga kete abata marabongo ana moi nini monga sala bo polo bien postuler. Ah non, zela siko na beta siko masolo. Opesanga moi minute mukie. Aux à l'aise. OK, merci beaucoup. Omoni batebele tant na bandaka kopo yo na 2013. Babanda olobake surtout bakasaye. Na boyo ko tange na lobika kasaye balinga makambo politique fort ngana bana yebisaka équipe na nga ate bokanga motema to sala nyinyi to kokoba place to kindi lelo to komi 2023 mais 2018 élection ezalaki excusez ceux qui na kotanga moto je suis le premier on a polisa ki mayo mais misunanga ata 100 francs mukanda ya pamba na tindi bayamba ngote ezan de Elezer ngaliema na sala plus de 270 polo o bato balati na kombo ya Elezer après ça qui ombongo ça et loko mokote nazwa ata 10 francs na koma mukanda moko pona signe ya reconnaissance ayebake eza bato moko boye batanga ka kombo po ba video na ngata ona banda ko tanga kombo na ye eza na net si na moyi ya lelo na qui on point objectif est bon na banda ko linga ye o moni ka bolingo yo na banda ko lingelezer par rapport à zalaka na journaliste. OK. Depuis Kasai ayaka ko sa l'émission moko boye entre ya bana moko boye na lingaka ye kaka bongo na mema ye pe bongo mais eye ko tomber na 2018 aye ko postuler. Maman, je vous dis vérité, na salisa ba polo na polisa ba mayo na mbongo no moko mbongo na ngamoko na bana na ngamoko jour wana pe ezalaki pe mbule betaki na lamuka na tongo na mbulu wana pona kokende ko yebisa bato to voter D7 sensibilisation makasi sensibilisation na lungwe wana nazo fatike te make baboyaki ko yambanga tout nanye na ba journaliste nyonso na bayebinga bato nyonso ba journaliste na yeba yebinga alors na sali démarche na moni simbité na continuer na chemin nga parce que nazala na profiter bon bato ba bandi lisusu ako postuler 2023 oyo boy na bandi ko matisa ba banderole ya fondation omongi tolobaki nini kasi po kombo yeba na déjà non maman na lobaka boy soki ko postuler na koki ko ya ko postuler ata so na komi na ba 80 ans série oyo ko bongisa mboka ezaka kapona ko ma politicien te nazana idée moko te ya ko postuler mais tellement nazana bato yo moko sala ka ba descente au mona ka équipe sala ka descente au moni population nazala kana bango so na chepe libaya na koleka naza vraiment na bato alors na yebisaka bato wana ke bozela soki tozwi muntu moko ya confiance ya lokoso te tokokende kotika ye mais pona nga président na bino naza kuna te c'est que idée moko ya ko postuler la politique na musika bon politique vraiment il faut ko talela ye na lidusu pona musika un jour na lidusu et opesa biso mwa mikakatano kokota sikoyo na musika ezaki oropusana politique il faut vraiment Jackson Mbala Fondation Congo tozana bolingo to beta sko masola Fondation Congo tozana bolingo Jackson Mbala awuta kino wapi abimela ki wapi aya karabona fondation ya kombo munene bo ezangambo oyebi ezangambo mama na yebi ezangambo te ezangambo ngambo te c'est-à-dire non na lobby ezangambo ezapenga beauté parce que na yebi Jackson Mbala ndenge otuni esalemi bien pona OEDP ba abonné nanga Jackson Mbala abotama le 8 mars
Jour à ba maman. Oui, 1991. Wana bato ba bomba ka ba âge na bango Yo lobi na. nga na lobi. Voilà. Vraiment. Gerson abotama na Kasai. Kasai central. Tangwaye awa ayaka na ba 2011 ba 2010 bongo. Wana sana mwana. Nazalaki na mwana muke. Gerson mbala abotami pe na ba famille ebele, papa na biso abota biso na bana ebele. Mais na kola na manière moko oyo ya moi netike, c'est pourquoi mon ngana ba netike na zala proche. C'est-à-dire quoi? Baba to Kasai mingi bazara bato bino mo benga ya kantu kantu bianza non. Oui, papa zalaki na mbongo, papa zalaki na mbongo, mais talaka biso bakasa mingi tolingaka soko komi ba 12 ans 13 ans au vivre chez les parents na lingaki na sala indépendance. Ah ouais, moi eloko na ngai moi mikakatano yeba ke moi na bimi première fois ya kobima na ndako na bimi bongo. Alors na ye na quartier moko Brikin. Na ye Brikin nazalaki ya koyamba maepa couple moko Kayembe ya Jolika. Vraiment couple wana balakisa kinga isengo. Bayamba kinga. Boza famille? Mbo toza famille te wana na ayebisa bato vérité parce que eza question batunaka. Ngai na salon Jolika toza famille te. Mais eza couple moko babanda ko supporter pas te. Ouais. So ina lobby parce qu'il faut comprendre ko lala libanda moi mutuka moko boyezanga tina okocho lali. Couple wani zimi kotika papa na makoki po ya olala na ba condition. Oui, maman, omoni na vie soki o mitié place na yote oko reservité. Soko omoni ba kino ebele bazo bebo. Trop ya ba parents. Kozala sima ya ba parents. Peut-être moi na ko démissionner lelo ke na kei. Yo omoni ngo mabe, mais délivrance na ye bandi. Pour les londenge na komi boye nazala liso na souci ya ba parenté nazanga moko nazepa nanga naza pe na équipe nanga na ba travailleur na misala nanga. Vraiment. Voilà. Vas-y, couple ya oui, na banda ko lo ba groupe ya salon Joli Joli nde bayamba kinga ba pesa kinga ba conseil mingi mbongo te na ye to komi ba ne moko boye ba benganyinga ka bango moko babibima balobi bima nyinyi mbula kwani na yebite to fanji kaka boye na moni ka mwasa benginga ote omoni papa oumeli tala babenganyinga oyebi na nyongela bango na bosana na bolamu basalelanga siko betala isolo ta babenganyo obima siko tala mbule ezali kolo mama na seka yo franchement babenganyo kole kambangu place na te expliquer biso tango obima tango babenganyinga ngai nazalaki wana pona kotuna ke bobenganyinga pona nini eloko ebungi na ndako eloko ebungi nga na yibaka na ngate na fingaki muntu bie boye ote to sepeli kaka obima ok dele koki bima dele koki na lobi oye komi lokola après ya vie ya ndako c'est après ya vie koki mama wana ozosala déjà nazosala te oluka mbongo naluka mbongo emona na te ata ba shayer oluka o shayer soki lelo na amona bano bazokanga bakuluna oyo na kamwake soki biso oyo soki kuluna bakuluna liboso na kine eza biso sala 2012 2013 beta kalikile soki bakuluna biso nde bakuluna liboso po paso oyo nazwaki il faut po na decidaki ke epa na biso na ozonga te ozo souffrir mokangi kami na kangi kaka motema na kozonga te tango babenganyinga na ke esika moko boye na ke po na lali lobi na tongo nazomona lesel Joli aye o fufu elala eza na ndako vraiment moi soana à chaque fois bato bamona kaye na babiloko nanga bayebaka pourquoi na benga kayete OK lia nakendo lia fufu elala tala siko babengani olala nzala babengi yo lisusu yako lia fufu elala siko ozobeta kalikili journée wana obi place ozwa lisute kocha grodo te kosala kutu vantar te bendango
zongela ngo show na zongela ngo sa même mutu abenganga o monye loko tosali wana poke oluka musala oh là là ndenge balobaki wana nakenda kosenga mutu moko boye donc c'est non ndenga vérité ndo bando vanda no bando lio bando melata 100 fois bando pesa te mama soki na lobi na kosi nazalaki na mbongo te po na yaka na Brikin nazalaka na famille te famille nanga bazala na Kingasani. Là je salue papa Vekas Mbengai bazala na nani na Kingasani nga na Brikin nawa nazalaka na muntu te na famille te atal ndeko te. Alors bango basoutenaka nga ata 100 francs bapesaka nga te. Après tant bapesi au moins force wana après tant bapesi nga na yebi maman moko aye kopesa nga 20 000 francs 20 000 francs maman an nde aye kopesa ngai na avenue Mundekereze maman wana za na bana na ye misato Rebecca Naomi na Daniel apesa ki ya nini apesa ki nga 20 000 wana lokola muntu akabeli osenga ki na senga ki kandenge matolo ezalaka mère na nga mère ya kitoko siko tala na banjoto na biso apembe eleki nzala ebubuki tant siko zo beta matolo muntu il faut yo keloma vraiment alors apesi nga 20 000 francs wana à l'époque mbongo ebele hein 20 000 na à l'époque wana ezala mbongo ebele nazwi 20 000 wana nake nango nasombi base moko boye c'est wana ezalaki 5 000 francs base wana nasombi au pire ba deux sachets ya au pire ezalaka 1000 francs ekotaka 20 paquets na kati na ye kosomba à l'époque paquet ya jus ezalaki 3000 francs ezalaki 3000 francs na ye kosomba lisusu 2 paquets ya jus wana ozoteka paquet moko ozwi 3000 mususu ya bénéfice nake nango na carré graisse na bandi koteka eye kokutana na libabe d'une semaine na ye koyebisa Jolie na lobi madame Jolie muntu moko apesi nga mbongo na nga siko mbongo wana nasaleli yango boye alobi omonye eloko tobenganaka yo jour wana ozwa mayele il faut ozwa mayele siko mobile na ye tellement mobile na ye Kayembe Remi azoyebisa ye ke biso baluba tolinga kofandele pa bato libela te yango tosalaki ozwa mayele na bandi kosalaka mwa musala na nga na ateka mai mais na ya kobeta matolo ya fufu na bango wana fufu tiki na te na lâcher na tiko kotika ndenge nyo ozana na soye de paquet mai et ye kokuta na série wana général Kanyama ayena koya wana mère bato bazalaki na balabala balungwa biso toyebaki te na minute omoni la police ekoti babeti babiloko basabo oyo nazwaki nyonso eke mère nakenda na susi ata wawa ya angalie mawa na lela bandeko nanga naza mwana etike nanya koyoka nde komanda moko seri wana Popol nde azalaki apesaka nga azongiselanga 7000 francs otekaki na te natekaki na te baye konyata bamai nyonso na baji bapesi nga 7000 wana natali 7000 na kosala lisusu nyingi nazwi lisusu 7000 wana nazwi 2000 nake na sombi de paquet ya opire nde baye kolobake nde boza mwana etike toko ya kobuka yo lisusu te yo banda koteka awa seke basaleli nga place moko boye na te faveur nyonso wana ya mwana etike po ta bapara na nga bazanti vraiment c'est une leçon eza leçon makasi ya kolamusa ba mibali eza moi passé que c'est pourquoi na yebisa bandeko na nga ke totika ba désordre bosufra te ndenge na yokaka ke o leta talela biso likambo tosali boye po na nzala te na maboko mibale na makolo mibale eza buzoba alors maman ndengo lobi to beta masolo beta mukolo masolo na o na ba wana contrat fufu katina te malgré contrat ya fufu ekatani te na ye na lakisi bango makambo ekomelinga yeba eza pe couple ya bato ba voyager kate ba voyager ela
balungwa na yebite so ba voyager so ba changer adresse moyen na landa bango ezate na tikali pe na avenue tellement ba mesanisanga avenue wana nazo vivre bongo na komi siko kolala na hotel moko ezalaka na quartier ta moko boye bale yebisi bino ke pona bolala aw il faut bozwa ba salité bokende ko boaka salité ya hotel ta moko na banda chana poche na tondisi na kepe ko boaka biloko nazolo boy nazolo ba pona ko sekisa te mais nazolo ba oyo lelo bato ba amona président Jackson ta na toke ko boaka wana pona ko profiter place a kolala eye salemi wana ti kana ndenge ya mwana mobali na banju koteka na amata na zala na de paquet opinga na matina 4 4 ya ji na matina 5 sikoyo ngana yebaka makambo ya boutique te parce que na linga mingi makambo ya ba moto ya ba boutique te bon na ke wenze na moni quelque part ba komi mbombo 2000 francs mbombo ya kosukoso oyo siko na tali na kacha sase ba mbombo ebele mbombo moko à l'époque ezalaki 50 francs mi balé 50 na yena mbombo ana na tangi yango ezana kati soki entre ba 200 ba 180 bongo na moni ke bénéfice eza kuna ya 1500 na zui na sombi de paquet ya mbombo wana titi na sala bongo na moni mwa mesa etondi na ye ko sala un jour event moko na kati ya biloko na bandaki na 20 000 francs na mimoni na komi na 60 000 francs na mati na komi na ba 200 000 francs bon le lendo e kamachinga elati tout le monde qui se respecte quoi vraiment na monika yaya moko boye na ndako na ye na lobimbo yaya na banda kolala epa na yo awo kote pe na ke njoka yaya aza moyibi yesu soki na ye na biloko mpona na tia yaya bimi na pake ya mouchoir na tuna boye nazoyeba te na ndako oyo bapoko bazala poko abengi pake mobimba ya papier mouchoir lobi kuna abengi ya bougie abanda kosala nga bongo pourquoi on est bien ne ba ye ko signaler nga ke non nani oyo muto sa yibaka atekela biso voilà nde na ye kolungwa epa na ye muke na ye kotuna siko mama Ana nalobi mama na mita oyo na komi na mbongo na nga 300 000 apesaka 20 000 oyo apesaka nga 20 000 na komi na mbongo na nga 300 000 mama na kosala nini alobi bon au moins ndengo komi na ngo boye tosomba ba mapapa balakom seri wana to banda okende na zandu tosomba ba mapapa ngru tosombi ba mapapa to ye nango na tanji na se sikonga nazala makasi kote ya pib côté ya publicité na belela mapapa yango yo boye bosomba bato basomba ekende mbangu na matakate na machi mère na banji komona mbongo wana vie sociale ya boye ya ndenge mwana mobala lukaka na banji kozwa mais à part ça ezalaki eloko moko nzamba tiaka na joto po depuis Kasai nazalaka prophète ya église catholique prophète oui bon na chiluba babenga kango bena mapa na charismatique awa babenga kango ba charismatique renouveau charismatique voilà bato bakotaka na molimo na bandango depuis bomwana naza pe na expérience pe na sala ba témoignage babota bato ya bambaso nga pona mbaso ou bien makambo akisi bosoko ye des fois na yebiso nzambaza alors mais eloko wana na Kishasa esalami lokole bombami po yango nde banda koliesanga na Kasai mais na Kishasa ebima kite ti nazonyo kwa manyonso wana nde tangu na banji kozwa na ye kokutana na muntu na problème 15 ans de mariage soki nzamba ko koyoka mawa mukolo oyo ekokoka lisusu koko yambanga na oyebise to koyana ye 15 ans de mariage abotaka te na sala prière ya ke muntu mususu alandele te apienga vraiment confiance abota
apesa mpe nga mwa kombo. Alors eye kosalema mobali na ye azalaka mpe na mbongo etutani mbala moko mobali na ye alingi nga na toluki ba mwana na vie tozwi te talaka akini vraiment mwana bima sans commentaire. Et puis tant bapesi nga kombo nga na ye nasambeleli mpe mwana na ye lobi te nga naza messagère pamba mais bato baza na makasi ya kosambe ya kobimisa mwana ezala bapasser balobi te bapasser wana touti kuna basali eloko te il faut kaka yo obimisa mwana nde place vie na nga eye siko kotombwama ya makasi ozomona eye kotombwama par rapport ya don oyo siko ezalaki na kati na nga. Et balani siko na musala na courage. Na courage. Il faut d'abord avoir aussi le courage kolongola soni. Kolongola na nous soni. Parce que kolongola peine esprit mabende ngote kolobaki ozaka kuluna ozaka moyibi. Mama na lobaka na bandeko nanga. Omoni lelo ba prophète batonji. Na koki ko peso mwa monga muke. Tangu toza 2023. Est-ce que bomoni ba prophète ba pesi makambo ya nation? Non te. Merci. Non, mimite. Merci. Merci. Vraiment, ok, yo Mathis, maintenant ça va. Après, on a Mathis, na donanga wana, eye kopesa, pona na koma oyo na zalelo. Ozomona mama. Tango epesi, na ye ko raisonner nyinyi na koki kosala en dehors ya kosala politique. Ozoyoka na ye kotala sikoke na koki kosunga bandeko nanga ba Congolais na nyinyi. Jackson azalaki na kombo ya Kafukumbata. Elaxine. Eza muntu akufaka na bambata te. Ata babeti ebele. Ata babeti akufaka te. Sikoyo eza ndandenge ya molimo. Wane eza kombo ya théâtre. OK. Na bandaki te. Maman, na leka omoninga pardon papa John. L'été a pété. Vraiment félicitations papa. Naza challenger. Au moins on a lobby na bando beta parcours normal. Bouté au côté. Naza challenger na sala théâtre. Wana tango mondi de chokomi na mwambongo hein. Tango na komi na mwambongo. Na sala théâtre. Premier film nanga eza na YouTube so bobeti Kafukumbata officiel. Au mona bakomi guerre tribale. Lisolo ya mulu bakoba la mukongo te. Na salango. Eza ba film ebele na kati bokende kuna botala. Bo s'abonner. Naza challenger pe naza mobali. Na sala théâtre série wana. Na nyoso oyo na bandaki kosala wana. Mbongo ebandaki déjà koya. Yango na banda sala théâtre. Na sali théâtre elongwe nde na ye ko raisonner ke na kosunga bandeko ndenge nini. To banji ko kende ko tala bana bitike na leka na ba orphelinat ebele na leka na ba veuve ebele. Alors na ye ko boule ke na bando kende mboka na ke Kasai to sala accident to zalaka 35 tangu mutu ekweyaki na Chikapa olungwe 50 km avant koma na Kamwishi. Mutu kekweyi wana to zala 35 na 35 34 bakufa na tikalanga moko. Wana bango nyonso wana bakunda bango. Tangu na ye kozonga batu nyinga kuno kenda kosala nyingi. Na lobite na kenda kosunga batu. Bono kenda pona ba orphelinat. Na kenda pona ba orphelinat. Na bosungi na ngai siko mama baye ko kalenga ekomi makambo ya leta. Poni. Oh, ngana yebaka te soki leta zela soki muntu asali ka kope na ye après ye aye kokota. Na yebite. Baloba ino nini? Mikanda. Autorisation de tout ce que ememela ngangam. Na ye ko zwande ko moko o je salue vice-président Solomon Poi. Solomon aye ko lobake non, il faut tozwa mikanda. Nde to bandi ko sala statut. Statut wana il faut to pesango kombo. Pour jamais beaucoup ça l'association moko boye sans kombo. Ezanga kombo c'est ça. Nde na ye ko lala nga makamuna nga mingi yaka na butu. Na lala kana lota kango.
na yesi ko na loti fondation Congo tozala bolingo na slogan nango aimons nous vivants. Bango na tongo na yebisi bango ba yebisinga a président yo zalaka na makambo na yo moko Congo tozala bolingo ndenge nini na lobi te to tia bongo te il faut to tia fondation Jackson Mbala na lobi soki botie fondation Jackson Mbala eza neti lokola eza yanga ngai il faut na pesa Congo ngo na nko na yebisa bango tozala na bolingo vraiment il s'appelle qualité hein qualité ya ba forcenga stati ba égaliser kango te ba égaliser kaka na kombo ya fondation Congo tozala na bolingo ndeto ye kozwa mikanda na biso lelo oyo tokomi kosala siko en plein au moni plein oyo fondation Congo tozala bolingo ebotami et comité musika ndeto oloba na boy et komi ba Congo central et tikalika et comme international ndeo mundi mais masolo na kati ya fondation Congo tozala na bolingo zotambola malamu hein. Ouais, masolo vraiment eza à l'aise marqué mikakatano eza côté ya finance hein. Tozwe ata muntu moko te acha biso poate. Yon na ina loba pe parce que fondation quand lobi Congo tozala na bolingo c'est-à-dire faut obandana on a kotalisa bolingo. To mona kayo de fois na ba journée ya ba maman maputa ezokabwama na ba série ya ba fête à fin de l'année ba loso et consort na ba rentrée to mona ba kaye financement na eutara wapi. Oui, place wana vraiment nazana esengo mingi ya ko répondre. Omoni ba maputa ba loso to pesa kawana ezala financement ya montote ezala ka bana fondation so ba fanja papa il faut biso peto sala boye omoni basangisi mukolo saki to pesi ba mama côté ya maputa omona pe na fanji boye na kangisi à l'époque tant nazalaki na bon moi maison nanga na bandako kanisa moi 100 francs na sombi ba maputa na chena ndaku na sali nyinyi na pesi mais na mita oyo naza na musalati na eloko te tozo potana ka bongo financement moi passe ka biso na biso fondation Congo tozala na bolingo aimons nous vivants tango sala bongo zelani bon koloba vérité ezali tant tosalaka bolamu na se ya mokili awa tozelaka epa muntu te tozelaka epa nzambe mpo muntu moko azali na lola awa aza camarade ya muntu te soki ozosala bolamu na motema na yo nyonso muntu moko abatama na lola awa aza wana mpo na futa yo mingi nazelaka ke mokolo ata ya liwa na nga nzambe akangisela nga parce que nazosala yango na ndenge moko ya mabe te nasala yango mpe na ndenge moko ya koyiba muntu te alors nde yango wana sikoyo so mutu moko alobi na lokwa financement eza pasi bokoma parti politique ngana koma leader nango to mema ona ndenga parti politique réponse ezani vraiment question wana oyebi ke tozana tolengela maponami nazo lancer message na bandeko na biso nyonso fondation Congo tozala bolingo eza Asbel eza association moko ezalaka no intérêt na kati alors ngai nakoki koloba boye bato baza na kati wana baza obligé ya ko voter mais soki partenaire aye lokola un parti politique soki aye ke ngai na tikali soutien na bino na soutenir bino toko solola makambo nyonso il faut ezala na table ezala écrit mais alobi azwa nyonso bongo lango ekoma parti na ye bon wana na ndima te na uchi koboya yango je profite encore pour na koloba na liboso na yo parti moko ya munene ya mboka na biso nazalaki première leader jeune courageux na parti wana baye pe ba contrôler population plein mais tango balobaki to bongo la stati na boya kyango na sala ke loko pona lokoso te wana na koboya ngo ti mukolo ate bembe nange lali
na yoki ke balingi babongo la fondation Congo tozala bolingo et comme parti politique na kocha nyesh na boyi na lamuki na boya après bozongi singa na cercueil vraiment na boya vraiment merci beaucoup papa Jackson Mba la fondation Congo tozala na bolingo en tant que jeune po azana no elenge obali te na balite mwana bana bazali lokolinga ba mike mingi nga vraiment bitidi wana yanga te ya kolinga bana mike wana te non ba mike loko banda boya ko beta bana olinga oui nga côté ya bana na linga bango makas bana vraiment na linga bango mais na balite obali non na linga nde bana vraiment na sepeli na mate ya oyo batei ba jeune c'est un jeune lokola binopé tant on a ba jeune ba osimba machette kolobani bon que non eza faute ya nani eza faute ya l'état limbisanga na ya kize l'état parce que mutuye mo asimi machette non maman mutuye mo côté na beteli yo histoire est-ce que nazala na parent na che parent na kati kasi oza jeune conscient oza na conscient wana pona conscient mususu ebenda conscient mususu ezosenga l'état il faut appeler sa faveur ngai na sengi audience un mois le yango ekoki et pas beaucoup meska na biso yangaliem na sengi audience pona ba jeune na biso mama comment muntu azokende poto pona kende kokata glace mais biso to ana ba poubelle na Congo et pourtant ba jeune ba amela ba bomboy. Pourquoi que ça la loi moko boyete que ça la jeune moko azala likolo na bango président ya ba jeune ya quartier ya commune après président wana yenda yebi ba jeune nyonso a recruter bango c'est que 7h tokutana na bureau tel bopesi bango moi pa moi nani ozui muntu wana tango azana no musalate ozui ye de 7h ti à 17h opesi ye ata moi 3000 francs to chana 3000 francs pour na alia ayebi fin du mois akosimba moi $50 na ye oyoki l'état a organisé yango ati yango pe sérieux apesi yango budget wana est-ce que tokozala na bango soki tomoni jeune lelo oyo tomoni à partir ya 16h jeune azoningana ou bien 15h aningana libanda bokangiye akena no koloba na société pourquoi azali libanda po baninga baza wapi bana musala. Et c'est aux anakolon. Vraiment. Mais quelque part, on évite que les appels na bas jeunes, bango conscience, les athées locaux à yondenge au lamuka qui obite il faut na luka. Oti qui peut pas parents de tolobina kantu kubianza. Maman, et le ronyonso, ce qui est simba musuni tanto zalana bomwan. Papa muni ke mwano a lokoso ya musuni fort. Akenda osomba musuni ngombe. Atozo nika suka so moni minu lembi. Ozanyi mbelite. Il faut ba jeune mususu. Tozo la bango ba mesure. To sali sensibilisation boye baza déjà na président na bango ya ba jeune. To sali sensibilisation au kuti jeune o alali misu bombe souciat. Fimbu okangi ete olalisi ete fimbu tango akolia fimbu lelo lobi akolia conscience ekozonga yi. Siko wana nyonso anezo senga nyinyi organisation ezala malamu. Lokola na fondation Congo tozala bolingo to sala loko wana. Mais depuis to sengi audience bayambi bisote. Là je profite beaucoup merci soko kolandanga. Yangaliem. Na sengi na chinji un mois yango ekoki. Bayambi ngate. Pona nyi parce que naza makolo. Mais naza na idée. Ba poubelle bazoti ke pa bandeko na biso ya OVD. Eza biloko ya tosali ba chariot to memi ba nanyo. To banju ko boucher yango. Eza pe musala na Congo. Soki to lungwe wana. Kotala kaka ba wenze kolokota kaka tala ba jeune moko na monyango na stade des martyrs. Ba jeune moko balati veste na bango ba bandu kolokota ba chercher. Eza muntu nyonso azalaka na eloko wana na mutu te. Mais pona bango ide na bango comme pa baninga il faut bazwa pe muntu moko ya munene a motiver bango. C'est ça. Lokola biso fondation Congo tozala bolingo tozana ide wana mais muntu akomotiver biso azate soko sali l'état côté les mélo. Vraiment fondation Congo tozana bolingo to komana suka avec le président Jackson Mba la action ni bozo sala mikolo.
Oui, l'action to bandaki kolenge la sortie officielle parce que Fondation Congo Tozala Bolingo ekokisi 10 ans. 10 ans c'est koyo il y a carrière oyo tozo sala ekofite sali le côté tozo lenge la yango mais to pesi moi lisungi et pas bateau bateau basunga biso moi fait moko eleka leka soki bateau bazana ba faire part bako sunga biso. Mais à part ça, nomination, il y a nouvel gouvernement, il y a Fondation Congo Tozala Bolingo et Kozala. Kalamingi te toko annonçango parce que tozu siko ba papa. Bampakana ba chef coutumier ba coach makambongo. Vraiment. Baza, là je profite ya ko saluer secrétaire nanga maman Kodé Alume vraiment na musala malamu asali. Asali vraiment liste ya comité oyo na bandara koluka kala. Na terre jaune, je pense na ko kita na terre jaune ba août aw pona ko kende ko mona bango et sali kala depuis na uchi Congo central. Nde ba activité to lingi na po yesale manam. Vraiment. Entre temps nous faisons lango normal. Oui, nous sommes vraiment zo tambola na rail moyen train ko yezati. Moyen très koya ezate. Merci beaucoup président Jackson Mbala to komina suka obeteli biso parcours na yo quand ndengol bakata tozo seka mezo sala pe pasi ezape mateya oyo mutu ya mayele bateya raeka pa mama na papa o aboti ete bateya raepe ata epa mutu ya balabala oyo ki histoire oyo sozaki ya kolala ezo senga o la muka oye ba pe en tant que jeune nini okoki ko sala lilo basuka par rapport ya fondation par rapport ya yo moro mutu et puis par rapport ya ba jeune. OK, merci beaucoup madame Fifi. Na lilo bananga ya suka avana sukisa na kosenga na première dame mama Denise Nyakero. Nazo senga mama ozape mokonzi ya fondation. Na mona ka fondation na yo. Tout ça lelo komoko bo spécial pour na ko aider à ta chef de l'état. Biso bato a fondation. To jouer pe rôle nécessaire na kati ya mboko. Nyoso to chikela ka chef de l'état te. To zo pe parti na biso nga mingi na fondation mingi na mitu na kake to sala kanyi. Est-ce que musala na biso ezaka ko pesa bato maputa na bapolo ou bien ndenge nyinyi. Bato misusu bakomi ko sala fondation pona ko batimisa ba politique na bango na kati. OK. Alors wana nazo senga mingi pa mama bana. Maman Denise Nyakero, maman Salisa Talisanga, il y a tous les présidents de la fondation oyo baza en norme na l'état. Toye tokochi réunion pour to mituna ba fondation oyo ezotonga ma chaque jour. Oyo ezobota malokola mayebo. Eza ya musala nyinyi. Eza ba misusu bakomi kozwa babiloko na poto batala ka pe bana etikete. Lelo bakomi kotambola na bato bakufa misu, bato babeba, nazoyeba pourquoi image nyinyi ya mboka toteka pona biso ba ONG. Yango wana nazosenga mama soko koyo kelanga mwana na yo koko na yo nazosenga yo salisa réunion oza mama ya ba mama nyonso oza pe présidente na biso ya ba fondation Congo tozala bolingo c'est que oza likolo na biso nyonso na sengi yo salisa réunion ya biso ba président ya fondation obengi biso ata na mwa salle moko boyi oyoki biso tosala ndenge na poto basala kawana après koyoka biso à chaque fondation il faut azalata na bilanga 10 hectares ata 1 hectare nga pona nga wana vraiment nazo profiter ya kosenga ba fondation nyonso fondation moko il faut ezala na bilanga fondation moko il faut ezala na société oye engagé ata 5 personnes. Ozomona soki fondation azana makoki te ba fondation misusu bazana makoki ba bendi bango yo commune na yo eza nyinyi quartier na yo ezalaka ndenge nyinyi ezalaka na ndenge nyinyi bo bendi ye bo pesi ye mwa fond soki bo moni ke azana ba idée ezokende liboso te bo suspendre fondation na ye
au lieu tozala ba fondation ebele biso tosungaka biso tosalaka boye mais na sese wana makambo na bino ya politique na sese wana makambo na bino ya makambo mususu wana nde malamu te yango wana na sengi na ba jeune mpe ebele surtout ba jeune ya ngaliema na beti sete politique ekotika la politique kaka ndenge bakonzi nango basali okotika la kaka kobetela muntu maboko jusqu'à ti ye akokufa mais mituna yo moko jeune ozo sala nyinyi mukoni ba betela maboko mukolo nyinyi pe bakobetela yo maboko olie olanda mbongo njima olanda volonté ya makangisi na yo moko yo ozo sala ke bazo diriger yo na cause ya mbongo non ba jeune nyonso ya ngalema. Tout d'abord, to bandina nous lancement ya bandeko na biso ya bamongo. Fondation Congo Tozala Bolingo azo organiser affaire ba porteur tochika koyiba. Tokozwa ba porteur nyonso en charge. Toko lukela bango bateni. Toko pesa bango pona muntu abanda kolela lisusu ke ba kiminga nawe loko te. Il faut amemise loko na ye ayeba ke aza muntu ya aza identifié voilà. De ba jeune nyonso yo bakoluka ke bapusa na pembeni na biso baya ba biro na biso eza ouvert eza polele condition ye eza ya makasi te boya to sangana to tombola mboka na biso lelo mutu akoye biso finga président yo lobi ha président na sali nyinyi yo siko tuna muntu wana ke ye asali nyinyi ozomona vraiment na sengi pe na ba mama na ba papa na bandeko na nga nyonso bazolanda ba homme fort batu ya mbongo fondation eza na soutien te libanda mboka bino bolandaka FM télévision maluwa makastine mikili ya poto fondation bomoni oyo soki bozomona ba événement soki bako balancer ba image bokomona ndenge tozalaka na bato eza na soutien ata moko te bosunga biso ozata na mwa 100 francs mwa ide na yo mwa nini benga biso ko register ko benga biso te benga biso tokosunga bana bitike ane yango bana batangi te nazala na bana natangisaka moko kuto ana 3e secondaire katana loboko mais aye lobi wana lela uniforme na zwina note mais na yebisiye kanga motema na kosala vraiment oyo aza na kaye oyo aza ata na libaya oyo aza ata na uniforme aya nango biro eza polele vraiment biro eza wapi bon biro eza na Kamunganga na avenue Kamunganga soki ozwi Goma numéro 24 soko komi na Kamunganga otuni avenue Ngoma numéro 24 bakola okomona biro wana bakomi fondation Congo Tozala wana ka komi na Ngaliema na Ngaliema soki komi na Ngaliema Président Jackson Mbala ya Congo Tozala na bolingo ezaki sengo pona biso ya kosolola na olelo na cadre ya masolo na yo moko mukolo masolo bandeko balandi nakobwaka po namoni justement ba ozanga te namoni bato banyongeli nga bazobenga nga awa mbo ya liboso nano nazo pesa nanu mbote na ngai tout d'abord na espace ya malamu bapesi biso et pas salon Jolika salon Jolika couple salon Jolika na lela bino ya mingi na bosani te Solomon Poyi vraiment garçon wana na yebite na bosani te Jérémy soki omoni bote o nazanango vraiment Jérémy Chaïdi azawana bien placé na salon pona ba beauté nyonso elekaka na kati ya salon Jolika Jérémy azwaka pe moi contribution kuna na bosani pe ba ndeko nanga nyonso ya fondation comité mobimba ya fondation papa nanga Verkas Mbengai Ali Danyangwila vraiment na bosanité alume vraiment Yvette ndenge azo lekananga bato ebele balobi mwasi na ye ya mikolo ye wana mbo Yvette nde asimbi masolo mikolo yo alume azotala quand même que président olati mabe président ozaboy mbote na yo
moi c'est moko ya mwindo ya bien na pesimbote na ba oyo nyonso bayebi na kombo ya Jackson Mbala. Merci. Merci beaucoup, Président Jackson Mbala. Ya Congo tozala na bolingo ezaki penza esengo ya kosolola na yenda zalaki mukolo ya masolo ya lelo obo tikolanda. C'est vraiment histoire moko ya bien ya éveil ya conscience pour na ba jeune ezaki esengo pour na biso ya kosolola na mukolo lelo yango to pesi Torres Atibu o elobaka nango Paul wala yenda dinda na kunda ya Lazare kwa bimana ba image en tout cas. Et aussi Rabi Fouka, le courageux, Azalara toujours présent sur Benguié, j'aime ton travail également. Merci beaucoup pour notre courage Nabino bo précédent déjà na place pour que Tokutanana président Jackson Mbala na bo sanité muta montara image oyo atana zana ngate na tikeli ngabi Christian Kabouya wani na besoin émission zala bien mère zala calme, c'est ça la réponse. Merci beaucoup enfin na robo sanate parce que wanande mukolo masolo ya masolo wana nyonso boyebi ezarara moko ona kangela maboko so na lobana ye lui c'est maître Malou Abili Cléophas nengena sande Laetitia Mizegela lobaka maître Malou Abili Cléophas. En tout cas c'était un plaisir pour cette occasion tokokuta na mbala ya sima na cadre toujours ya émission na biso mukolo masolo. Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukoloma Solo. Mukoloma Solo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres. Comme une histoire et chaque histoire a un parcours. Ah oui, Mukoloma Solo.